Bonjour bandeko balandi émission na bino Grand Si Show ya site na bino ya elengi ya Kafu Carrefour des Stars ya Mimi Alemba toyoka ki bapel na bino toyoka ki ba question na bino yango to yambi ba invité na bino ba kolobela makambo na nyonso. Bonjour Yaya. Bonjour. Pesi kombo? Merci. Nga komo na nga Bridge Dambenza. Bana sepel na ndingo binga na émission na yo. Merci Yaya Koto. Nga Miris Bomanga na sepeli karandinge oyambinga leo na platena. Merci beaucoup Miris Bomanga la star. Kaka ndenge ezala lelo vraiment to na sujet moko tozolobela avantage nini ezalaka na réseaux sociaux, avantage na ngo mezanini Facebook, avantage na ngo ezanini WhatsApp, Viber, avantage na ngo ezanini. Question na biso eboso na banda na ngo pa na yo Miris Bomanga, avantage nini oyo monaka na réseaux sociaux? Merci pour la question. En tout cas, réseaux sociaux et débiso mingi. En tout cas, esungi biso makasi ezana batu susu bakenda kala emsuku to kasa bakufa. Mais grâce à Facebook oyo toye komona na bango. Donc eza communication moko bo eza direct. Omoni fait internet ko za likamboleki na 12h juste. 12h likamboleki par exemple na 12h juste emsu na États-Unis, mais na 12h05 minutes soit en Afrique à toyo bango. Donc esungi biso tozo se communiquer facilement aussi na kolo babongo. Donc et debiso na mingi malgré batako baby sa bazanga akate ba baby sikaka mais et debiso vraiment ma casse na communication. Merci beaucoup ngalobi pour na ye avantage ya réseaux sociaux ezali bato ya monana bango skala ezali comme ça zo le kana mboka bino boza musika mais na réseaux sociaux directement ko zwango. Merci pour nayo. Bridge Dambenza. Oui, mais quand on connaît ça biso pour nayo avantage nini au monde na réseaux sociaux. Bon, merci. Nga pour nanga ba avantage belé. Réseaux sociaux sont nga biso donc quand les ministres ça veut dire reconnaître bato to bonga la bon kato mona na bango. Tam to mona na boete mais to mona na makomi to sola to ça ba vocal to yo quand ça la bien. Avantage musu pesa peke koyeba na muto yeba na été mais au côté na réseaux sociaux bosel pe relation be ben ma casse on dit que bon mona mais mona na te mais boyeba ni de ba avantage belé ça vraiment belé na réseaux sociaux. Merci Bridge Dana ndingo répondre à question. Miris Bomanga merci que pas na yo réseaux sociaux bobi réseaux sociaux za bien to ko posa ba relation na bato musu to yeba ni te yango na otuna beaucoup qui peut ko lingana na mobile na réseaux sociaux mobile lingo pe bolingo comment ça appelle love. Bon, kolingana oui, tu peux kolingana na biso na réseaux sociaux. Bon, eza nango mabete hein. Eza nango mabete tu peux kolingana biso pe eboti pe makambo ebele pe bolingo pe na amour vrai. Mais oui, amour vrai. Amour vrai oui, to lingana biso bien. To lingana biso. So kaka bon, babolinga bo réseaux sociaux ebe ba mingi so confiance ezate. Mais so mutelingi aza na confiance na to vanda na biso. D'accord, merci Miris. Bridge Dambenza na ye pa na yo. Est-ce que bolingo wana vraiment de wolo ba bolingo réseaux sociaux wana koko linga pe aboutir pe à la langue? Oui, to mona to yoka pe ezaka nango bolingo réseaux sociaux ba lingani pe aboutir pe lobby et ça li pe un plus que bango bakutana na réseaux sociaux mais là lo basangana bakuma pe boy mais eloko ebomaka bolingo réseaux sociaux dakaka marque en confiance. Au moins ceux qui confesse mingi des à la raté. Tant bolingo na mutu na réseaux sociaux, a mon ka kiyaza musika ka pena musika, est-ce que mutu pena linga bolingo solo? Est-ce que opena considérer nga? Est-ce que les gars belé pour voir musika bon na té le côté mais réseaux sociaux sangisi bino. Ozomona. Donc tondimango so mbala lingi yo tambo so adena mutu wape amso engagement te mutu ape na poto ena linga nanga ila lingi ye to mutu ana braza to mutu ana mboka boye na Lubumbashi alinga atolinga na biso mais omona ona mwa doute mutema est-ce que vraiment est-ce que considération ezali point poto monika kiza réseaux sociaux to mona na te loti. Merci beaucoup donc pour na yo ndenge pour na Bridge Dambenza ndenge zana bolingo réseaux sociaux ekoki nango kozala mais marque confiance ndé merci beaucoup. Mais si ko bolinga na réseaux sociaux on ndenge zalaka mais bolingo ngo bosala ngo ndenge ni merci Bomanga. Bon bolingo réseaux sociaux ko sala ngo eza nango ka par rappel ponde eza bo mutu aza musika abando benganga kaka to bando solo la kaka babolingo no songo amoni babolingo mususu
soko solaka na mutu oyo kaye kaka aolo banu mama malamu mambo moya bien azo contrôler yo pona téléphone ko contrôler mutu ayebi ke o PC plein so ya journée mo mbaki na ozala bono sala boye ezaka yango wana kado lisolo kaka poto mona na biso te oza musika soko to sande ezaka par lisolo kaka mangezaka lokozo kima makamsunga na oloba na olobela vraiment kusala bolingo mobali na yo abingo na telefone lo mios na pusa lina abuna yo kapusa no kokati donc fo kaka na yo sikoyo okosala ndenge nini osala ndenge nini place wana osala ndenge bon mutalobaka eloko ya salaka so pe non salité oloba ngote nga vraiment miris ndi na zabu na ebité mutako benga nga lobi nga ke Miss Nana posa bimana yo boto ezala bongo em su fungola imo fungola boye appel vidéo boye nani arrivé là ngati pona oui vous assure oui na sûr na makamna pour cela fait qu'on ngala bakina sali yango po système bakina biso basala quand même so bengo appel vidéo wana kata chambre kangi chambre olongoli bilamba otikali azo sala boye so sala boye batu basala yango bazali te okana masolo kasi batu basala kango babezaka bino ba artiste te bino bana basi ya TV en tout cas ba faire théâtre likamwani za na bino nde ndinga liboma ba faire théâtre ba memi ngambo ba faire théâtre ba memi ngambo na mambo belé masolo to beto so kena bana ndako bazakala ba WhatsApp na ba imo ba beto loka yango et dépendre kana mutu musuna mobali na ye aza musika mboka basala bolongo na téléphone obenga chéri sala boy chéri misimba boy chéri sala boy sali ezali mais ngai non na sala muti donc ezaka juste lisolo to développer pe masolo pe sala na ozongela Miss Bomanga kandi balobaka mimi alemba so ya kolobeza to loba so pe kolobeza te to loba na biso te Friche Dambenza oui yo lobi na biso réseaux sociaux za bien ezo aider biso to sa ba relation na batu mususu on a poser question ba relation makasi nti ma grande na ba merveille mabika ba kina Londres kala ba ta kina poto tongo mais to tsola bona WhatsApp lokwa tuza na kin yango na lobi eza problème te yango na lobi yo lobi ke ko on excuse no kolingana na réseaux sociaux olingi mobali oui siko ko sala bolingo na réseaux sociaux ango osana mobali no bolingo ndenge ni vraiment ko sala bolingo na réseaux sociaux ni so sala ngondeni bon mobali c'est un beau vivre na ye bo so na téléphone mobali so kaza na bolingo na yo na amour na yo ata yo monso na bolingo mobali na yo to bo so na téléphone allo chérie oza wapi osa nini osa donc nana posa na yo na yo kayo so ko na posa mobali na yo olobani maloba kitoko maloba moi bien ye pas olobani maloba bien ngwana bo sa bolingo ko sa bolingo na sens wana te ko sa bolingo na sens nini bon moi za ngoma bete za ma ya arriva na bolingo problème est que papa penaza na posa na yo azana posa na odo boko kosa ndenge nini surtout que aza musika bongo bon merci grâce mon ndenge eza boy kosa bolinga musika na téléphone au moins quelque part to miko saka po ngai na za boy mobile nga za na poto par exemple na Belgique ana poto aza posa sa bolingo nga to sa na téléphone to mona te a aussi mbanga trempe na osimba ete to zo mi bomam na donc non mi baksa soif il pas me battre soif moko boy auto ça na té donc exactement soif wana ya ko kata téléphone na ye ngape na ko luka muto soulager nga ah bon oui yango to na baki malembe ba ya malembe yango to na lobaki bino ba fia théâtre donc eza ndenge na bino surtout tout monde lelo na ba réseaux sociaux tout monde mingi ba mitakala ba jeune fille à théâtre yango biloko tozo loba yango te na vie faut ozala mayele ete ndenge mobali na yo alingi yo à promettre bien le boss ensemble mais tant enseigner que boss l'amour na téléphone amour na téléphone to par vidéo to par what to sonde na comprendre ngote bono sango na bosango ya zo loba kuna pozo loba koto mais bosimba na ti eza boss eloko te de bosse le côté yo moi so mi bomi mi baki sentiment mi bomi ka yo mo so mobali pete okufi mobali pe kuna poto ka mi sali sentiment so na moi si pete ninga solo linga yo ami bomi to ka na moi si a kilo ça compter sentiment moi si so ka mobali ko na kina continue mobali nanga so ka na moi si te a luka tiel po nga pese sentiment o sangonde ndina la yo ka asali bon asisipe donc c'est que na poussé omoni na nina basamke papa de bridge la lobby omoni ba mibali biso to yo ka ba masolo ba mibali ba histoire ba savoir bima pona ba mibali omoni emso ko kota na kata ba sentiment bongo yo za na ote ya kote mso biti savoir na a se libérer siko ngana osuka wa non omoni mambwana
tu habité so nous sommes mutu normal conseil c'est ça là ka vraiment au vandi au raisonnant et abuzoba carrément vraiment et abuzoba po to bandana ondeni to ba omoni batu bana batu bazali banda to ko bakaba na poto te musu ba bombachi ba province pe na ba Afrique awa ba koma ba réseaux sociaux ba koma ko sakana biso a fit trop vraiment oui pour mutabika musu ba bika biso pe Afrique pia ke les kan za leleka mais ça mutu musu a se respectaka ayebani na yo atam komote ayebisa ok miris na posa mona boyi na yo mais so posa difficulté osunga yo tozo pe ba relation mususu ki mwasi na mobali te soit c'est plein kaka mite ba pe tutani mais osunga yo mais babolingo o ba msute ma ba osango na facilité yango pe soit tiki aluki mutu muso aluka pe ka sala bon yango batu ba osambwa vraiment yango batu ba osambwa kandi lo baka papa Aston Dombele na Canada lo papa Aston Dombele azaka contre ba fi ba sala makambo bon makasi yango lo kumsuna ngaki na tuna c'est que ndenge za boye mibali o basinga ka basi na bango ba vidéo ba photo mitakala c'est que bino boza contre bango bolo balanga bongo bon ninga normal ninga logique makambo nga pena za bosu mobali o alingi nga bina ke bridge nga pena na lingi pena yo pena za pona ngai tant que au sanga makambo bongo ta osinga nga kena sa amour na téléphone ndeni soko linga o la posa na nga sentiment na nga po epeso ka posa oya soko na bandu o sa posa ya ki soko na Lubumbashi soko na Brazzaville to Angola to Belgique o sa ka tout nga ke mona mwasi na nga po to kuta na fara sentiment c'est na fara bokutani soki nzamba lingi bokutani bosangani bobimi bokani sentiment mais na téléphone ça na téléphone là quand c'est au mobile c'est masturber c'est que bouja yo ngo zawana mobile no soka tinda asiyengi photo mutakala to vidéo c'est nga na pesa tena na tinda te poni mobile o responsable mibalo ba responsable na open ba responsable ba toto Jean Robert Mifiku na Bruxelles responsable c'est nga photo mutakala osinga nga te na ndeni mobile o alingi mwasi na ye a osinga photo mutakala ndipo eza téléphone ko bunga muninga pa osimba téléphone na moni pe ni ya mwasi na eza sens te eza sens te. Merci beaucoup Bridge Dambeng Zamios Bomanga. Donc yo pour ngolo bana biso ke kotine ya mobile photo to ko sala mobile vidéo na cadre bolingo moko bo linga ka mutu wana donc rosala nango te oyebi ba relation photo ba pe ba degré ba relation ngo ezaleli pour relation muso sentir penda ke te oyo penza mobile na poto mona batu muso ba pe ba relation mususu amona mwasi te akangele lupango aki asalibo mais tant au vanda oui ça moi sinon qui n'a pas ça pour nous pour mon aïe ni voilà pour mon aïe ni tant au talent après ebotani ngelo quand des bruits à lobby mutu soit lingio au foot habillé place à au ya pas monnaie lo kwa naza ngo pour ça c'est comme yesi mobanga bomanga ngana ngina luba pour na ba filming pour ba biloko na mingi ndi bolo baba na ndaku te ba biloko na mi ba bosa na ka ba film ya mino théâtre to mona ba video ya mitakala ezo baba théâtre ngana libasu mambwana te makambwana ibana sute mutu nyonso komo salango mais mi na réseaux sociaux to zo mona mi ba théâtre bana mikeba mama mibimba mikolo batu basala théâtre te ba eloko te basango to mona ba vidéo et bima ba numéro X ba 10 mwana ndaku te mama mobimba. Donc tout ce qui est accusé ba théâtre mutu na mutu ana comportement na ye mutu na mutu azana ndengi na ye ba misupende ba ni ba moni ba dinga ba sambo pesi ba mayi ba o ba continue ko sango ka lelo biso pe to zalo bito mona bango po neti nga misi so bozeli na oloba tepo e koma so lobi ba ke mutu musu ba pesi mbongo po ayaka ka séduire yo po mbongo ya satan voilà merci bande ko na ngai merci c'est ça moi question na biso suka to linga to poser po yango ndi to ko suka nango c'est que ce que mobali asengi yo vidéo oboyi kopesa ayebiso bo sala oboyi na téléphone c'est que ozape na droit ya kosinga mbongo ndinga za musika kuna bon kosinga mbongo ndina lobika bat na bat bala ndi ba menela relation na bango na pesa pas lever makanga mboti place ozali en tout cas donc quand on a battu la relation na bango pour nga na relation moko boyina na ibisanga te ke misi salanga busalanga buna ibisanga ngote donc atam ko monte na ibisanga ngote mais aidanga koleka mokili mobimba donc o ba boya na bango ye po atinda na ete wana yi mais na conseiller ba fi o mutu pe musufu za sir na yo moko ndeti nga miris naza na nga gravité so ndeni te mais na sina nga moko mais vidéo ezati
vidéo pende za tina otinda te po biso baba na liloba na nzambe ba na prophète Konde. Merci beaucoup bana liloba mbenza na biso bridge da mbenza donc yo ndo ozana loko kotinda no mobali na yo vidéo to otinda les photos te donc ozaki na drop yo singa mbongo te bon moni kosenga na mbongo no eza ça dépend de l'éducation ya bato ani singa vraiment na bien éduqué kosenga mbongo kosenga mutu mbongo oto oswani na téléphone na réseaux sociaux donc eza na moi passe pour nanga mutu mususu to oswa na ye moka mondinga na oswa na ye ba gentillesse nanga ate na mona qu'une émission boye na mona qu'un théâtre boye zo moi oyo mela moi sucré zo moi o mela moi sucré vraiment ko senga pour senga na biso yango esaki ba senga biso ba photo ba senga biso ba vidéo ba sa biso ba n'importe quoi pour mi bali musu a poto pour ba responsable ba zenti na famille na poto ba papa Alexis Mabika famille Mabika ba na poto ba mona ke ba moni mwana bango ba tindi mwana ya mwasi photo moko boya ni et pas mobile mota mobile ngota mso a pire petit na ye tam su kamada Fortune de na mobile Fortune Mabika to ta bo ole kinangati photo boy son to sambwa bongo pona mbongo nga senga na ngate ba papa Féroce Futila de Bundes ye plein de Bundes a tongo ayebi hein j'ai tout le combo GG connexion ba kraki airbag ba na senga te na sola rende bien to na so no bien yo po oye ba ke ate na bloquer la bridge moi 100 fois pour ya sola bien c'est ça na senga nga mbongo te na ndenga bien bande ko balandi na biso ya émission ya bino gram si chaud en tout cas boyoki mérite bomanga na bouche d'ambe na ndi balobi ke ba bazo sala makambo wana peut-être bazana éducation ya bien te ya mimi alemba musalo tindenga yango kana osala donc na yebite mérite soki moi libanga moi numéro de téléphone alemba donc yo penza makambo Carrefour Destin des problèmes de makambo donc bambo te beli place ozali na pesi papa lieve makanga LM donc ya yo penza yango na lo sako Noëlla Kaimbe Bénédicte Kaimbe bala patrona donc GDG calamité donc bino no bolinga misi bomanga na pesi bino bambote ba o pe ba continue ba vidéo na ba internet bandeko basi bandeko mibali na conseiller bino yana ngona difuta te tozo samba la biso tozo compter kaka ko sambwa. Merci manga bouge d'ambenza moi libanga moi non pardon au petit numéro de téléphone té numéro de téléphone nga na bi keso bengi grand scare au pesa numéro de téléphone nga grand et là grand show na bi keso bengi grand show au pesa numéro na ngai donc numéro to comment la biso ko banga ko pesa numéro boye ba comment j'ai ba tout cas par rapport à numéro mutu nyonso ça pour ça ba ya ba remarque à soutenir quand ma soleil zalaka grand show zalana dalibo. Merci beaucoup Bridge d'Ambenza moi mbote moi libanga moi numéro de téléphone quand des zalaka. Merci beaucoup Grand Show donc l'émission de Bengisi Biso to s'appelle Makasi nga conseil on peut ça kana ba fio ba sala bon to lobela ba moi mingi na ba émission moi mingi quoi donc ba vidéo bani na on est porto c'est mbala linga ninga solo lingo ka ninga solo donc vidéo ko ba sango le côté sango e ba sango impliqué na bolingo pa mobali donc mobali so ka lingo alingi yo so ka lingo ko futa biye beaucoup to bengisi okay to ya ye Kishasa do za ngo bongo na pesi mbote na famille na mobimba famille Mabika hein la grande sœur merveille Mabika na Londres papa Alexis Mabika hein héritage Mabika Fortune Mabika wana yanga pene ya famille Makila na pesi mbote na ba master na nganya so bolingo leki nyonso graki airbag j'ai tout le combo GG connexion Safi Mosengo Falon Lusakweno Nileti Wasilabo na Luanda mama Lopango na pesi mbote na Karel na États-Unis na pesi mbote na batu nyonso Rose Mata mama Dubai mbote na numéro na téléphone mbote na ngala batu nyonso balinga nga Hervé Kuku na États-Unis na bossa nti papa Jean Robert Mifiku et Féroce Futila de Bundes Nzamba osaka nde to. Merci beaucoup pour le petit numéro. Merci beaucoup. Mon numéro de téléphone est important. Mbote na Emeka Ningu El Crack. Merci beaucoup. Mimi Alemba kande to loba ki kande to salaki. Donc émission na bino yango yo tozela ba peine na bino tozela ba remarque na bino tozela ba question susu donc soko na question na yo lingo poser bato ba lobela yo obenga kana numéro ebima liboso na yo wana en tout cas papa Stone Dombele merci pour na ba conseil Steti BM donc yo mutu de moi donc Mimi Alemba Ange Gabriel Orly Mazeko Alma Noir les amis de Céléo Scram en tout cas yo moko mokondanga Céléo Scram donc ici que ça va respect belé elle est là yo fort
grand caméraman na biso Dimitri Balodor yo vraiment zalaka ayo bien tema na bosse Mimi Alemba Ange Gabriel to moni misala olobaki to moni misala yango yo donc merci beaucoup Soleil Dangola Papoit merci beaucoup